qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Cette défaite Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Bana miki, bana partout, mingi bana États-Unis. Donc vraiment toujours dans le cadre de ma solo pour la news na bino. Désormais, dans le ya Congo Promo TV, Elvis Salomba pour Konza Waterloo. Bana Ayowa, vraiment bana itamu bima statement ya Ayowa na zinga ba vili nyoso miki ba news nyoso ya États-Unis bima et ko bana koleka na kati ya Congo Promo TV site ya Gaillard, site ya Nzalate, donc site au romo na gino Elvis Salomba sololi. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Zéro. Pardon Zéla. Ouais, bana kini, bana poto, bana monde entier, bana paradis terrestre aux États-Unis d'Amérique, bana mikili veut dire ndete expliquer bino que non mikili na poto différence ezali awa biso ezalaka na États-Unis biso ezalaka na poto ti to na États-Unis mboka ya bato ebele oyo boyebi wana ba Gelor makolo masa na ngai junior makolo nzambe ya masolo ya ba image oyo tu oyo ozomona toujours na cadre ya Congo Promo TV nde fallait vraiment bosala moi découverte moi pour na journée ya lelo nde omoni ezala plaisir à trop que non bana kini moi mutu moko pe boyeboyo kaka epe trop côté kuna na gauche côté kuna na droite bana poto nyosu boyebiye na kombo ya ndeko na biso Jafar nde yende azalilo moko ya biso tokokabola moi ba idée to yoka vraiment Jafar parler le biso nanu ndenge masolongo ezala nanu to yoka kaka Jafar o développer o nini parce que na ndenge ya BPT bandeko mingi pe koto pe bika moi systématique ya lelo eza esengo ya toto présenter bino tozana ye fara awa na kati ya Waterloo mboka ya Elvis Salomba na Waterloo Iowa na ebite toyoka ye balobeze pa na ye Jafar mbote papa na ngai. Oui, mbote papa. Ah, c'est ya to wana kutana yo. Na kini vraiment bato amonaka yo te ezalaka nini vraiment na yo omonaka na poto. Bon omoni so ozoloba komba Jafar bato mingi bayebi Jafar na kombo mais grâce à mosala tosalaka yango omoni kombo wana epanzana donc nalingaka beaucoup plus kosala mosala na nga bato badécouvrir nga na mosala et j'espère que kombo na yo ntango ozokende na ndenge ya malamu grâce à mosala ozosala yango nde ezopropulse oyo donc nga moko personnellement naza na besoin te na s'inventer mosala nasalaka yango nde ezokende partout bato bayebanga beaucoup plus na kombo ke nga moko personnellement. Malgré mosala osalaka Jafar mais toyebi te sikoyo secret ezalaka nini parce que na kini toyokaka kaka mutu tuka Jafar bon nayebi te mosala kaka ou bien aire moko mpe peut-être que non elekaka mwa nsima ndako moko boye osololi na mwa bato moko boye mpo basala kaka bamatiso kaka mwa mpipo kaka. Bon, na reprofiter na occasion oyo ya micro na bino na expliquer beaucoup plus ba congolais ba comprendre. Omoni neti na bamboka oyo États-Unis oyo so omoni lelo ezali oyo ezali c'est parce que ils ont dû travailler ba travailler ki makasi mingi. Yango moni attitude wana façon wana ya retravailler nde Jafar tazwa. Ba congolais ba yebaka te que non pour que mutu au progresser dans la vie il faut travailler dur. Moi j'ai pris le temps de travailler dur
et puis je continue de travailler, je fais tourner ma tête. Yango zo mona que non, oh tout au sala, ils ont marché. Mais comme batu mingi, baza ba comprenaka eloko wana te ya musala, ba kanisa que non, succès à mutu, il faut toujours au le kana simanda comme tu viens de le dire. Succès à mutu eza musala. Donc musala oh ya ba loterie on a bandi yango depuis 2001. Depuis 2001, na bandi yango 2002 na confirmé. Donc aujourd'hui, ça fait 13 ans que à Moussala Oyo. Donc, ce qui a l'expérience à Moussala Mongo pendant 13 ans. Donc, c'est vraiment assez pour que au captiver Batou. C'est vraiment assez pour que aux a confiance à Batou. Parce que aux autres Moussala Oyo, Batou va découvrir yo. Moussala Wana, ils ont succès. Ils ont répondre na besoin à Batou. Aux autres donc grâce à Moussala du fait que na sala yango bien yango moni kombo na ngai pendant là partout et que lelo OK partout au kuta bato bazo bela kombo ya Jafar. Non mais là tu non question moko boy nazo baté yango DV loterie yango o bandeko babetaka DV loterie wana c'est que nango ezalaka nini pona kozwa yango parce que mingi po abeti azute azwaka te mais ba misusu bazwaka na bango nazo baté ezalaka nini. Moi, Maël Wana vraiment, oui, oui, c'est absolument. DV loterie, un négo qui parle bien de DV loterie. Premièrement, il y a question à chance. Loterie, tirage et ça le mara au sort. Ordinateur et ça la sélection au sort. Après tirage Wana, babani sur la bateau, ba sélectionner bango, ba tirer bango au sort. Babani la photo na bango, ceux qui ils ont répondre na ba norme. Ceux qui ba tirer au sort. Et que photo na yo et répondre à la norme, nde sikoyo ba ko retenir yo. Mais ceux qui va tirer dossier na yo au sort et que photo na yo et répondre à la norme te ba ko rejeter dossier na yo. C'est par là au mona que bato ba betaka na cyber café Jafar ba na avantage. Ceux qui a eu chance wana que ba tirer dossier na yo au sort, tango ba roya ota la photo na yo, photo et répondre à la norme. C'est la raison pour laquelle au mona biso tellement que tous ba expert ya okanga ba photo ya DV cyber café Jafar spécialité na biso ezali ko kanga ba photo ya DV ozo répondre na ba norme grâce na ngondo monaka batu mingi o ba betaka na cyber café Jafar ba gagnaka donc c'est que DV ngwana faut photo et répondre na ba norme enfin que ceux qui tirage au sort et salami ba sélectionner dossier na yo et tant ba ya ota la photo na yo directement ba retenir yo. Donc voilà secret à Moussala Yangwana. Mais Cyber Café Jafar ayebi comment ya rezoa photo ya bien. Ayebi appareil ni na photo à utiliser, ayebi comment retraiter yango jusqu'à ce que batinda dossier na yo pour que on a beaucoup plus de chances ya gagner. Vraiment bana kini, bana poto, bana passe partout, nazana sengo ya trop ko yamba Jafar lelo et puis na sepeli ya trop na sens nini ke Jafar nenga zawana asala pona bandeko na so mingi ba voyager ba se retrouver lelo na ba États-Unis o tozali mboka ya Amérique oyo mutu toute azaka na grâce ya kozwa visa na niveau ya ambassade tozali lipa na nguba te na sepela tro Rafingindu Congo Promo TV na sir na bokasi na yo ndeko na ngai o ya mbongo ebele boss de boss Rafingindu oza satisfait na question oyo. Mais nalingi na profiter na tuna pe Jafar siko lokola asala pe ko batundeko mingi parce que si 100% ya bandeko baya la poto na cadre ya DV loterie. Donc Jafar a contribué 50%. Nazo e batte vraiment mais na minute o siko de tuna Jafar esengo na yo ezalaka nini Jafar tango zo mona États-Unis eza e pléthore na ba congolais o ba na continent o Jafar na ko expliquer moi muke et c'est un gars ngoza makasi mingi. Pourquoi? Parce que lelo na Congo soki DV komi o et koma lelo eza grâce na ngai. Nga mutu na faire découvrir batu DV parce que DV kala batu bazao lobela ngote na télévision, batu bazao lobela ngote na radio. DV batu bazao lobela ngo juste de bouche à l'oreille. Mais nga tango na ye na apprendre nouvelle ya DV na bi que non ba congolais baza na droit à voyager. Lokola ba ambassade na biso ba faciliter batu ba visa te. DV loterie eza pour la moutonio surtout et j'ai pris l'initiative de faire découvrir les Congolais en particulier les Kinois DV. J'étais la première personne au la télé pour que na expliquer Batou
DV Zanini. Et que les leçons on a parti par là au développerie. Et ça grâce à Jafar. Moi ça me fait vraiment plaisir Lelo parce que nazo tambola partout nazo tambola na Washington, na Dallas, donc na tamboli ba état ebele. Oyo nazo kutana na ba Congolais oyo ba ganyaki na cyber nanga na ba oyo surtout en fait ba Congolais tout oyo ba na États-Unis grâce à développerie. Pour moi c'est un grand plaisir. Pourquoi? Plaisir nanga ezanini ba Congolais bazoya na États-Unis awa baza ko apprendre bazo sala misala et pour que lobby baroya na Congo wana ba ko contribuer par na bango pe ba travailler pour na Congo et continuer ko kende liboso pour na Congo tozo misala na lobela yango chaque fois but ya Cyber Café Jafar ezalaka nini but ya Cyber Café Jafar ezalaka ko permettre ba Congolais o baza na besoin ko kende na mboka libana na mboka bapaya ba ko découvrir ba apprendre autant comme les États-Unis awa au gagner la développerie comme awa aux Mukandano à 10 ans aux la facilité ya autant la classe aux la facilité à osala musala aux la facilité à osala la formation. Alors tant que déjà mutu aux la capacité wana autant ni classe na université awa aux sala musala au kokipe lobby aux na Congo au contribuer na reconstruction mboka na biso au kokipe ko employer batu mususu na misala. Donc pour moi c'est un grand plaisir nazo contribuer pour na évolution ya Congo. Est-ce que Jafar peut aya na développerie Maluki Mbulu nazo baté na Illinois kuna ba Congolais mingi bazebele o ya développerie ba Congolais mingi ya développerie baza mingi côté kuna baya pona Jafar yango na moi question za que non, est-ce que Jafar peut aya na développerie? Bon omoni ngana osala musala na Congo wana soki lelo na bingana ya ofana na Amérique awa musala ya malamu na sala rabino. Donc mission na ngana no silité mission na nga ezala Congo na aider ba Congolais o bazana besoin ba na États-Unis ba ko apprendre ba ko tanga ba osala musala pour que lobby ba otonga Congo wana. Na ebité Fiston Mwela le gouverneur na kata Jacksonville Illinois wala na ebité na mekana ko tuninga ke na tuna na lu Jafar soko zuye. Est-ce que Jafar etake atinika batu mingi na poto a transférer bango na kata États-Unis lokola lelo ye a se retrouver na États-Unis ba Congolais o ya sala po ba ya poto wana ba ya États-Unis? Est-ce que Jafar ninga lelo za na États-Unis asenga même matolo ninga zala kaka keno aya moko lomanga petit système akini moi 10% o yo sala po ba ya pe koto na poto na ebite Jafar soko lobani. Merci beaucoup. J'espère que Baebi Jafar, Baebi qui je suis. Dans la vie, il faut être honnête. Tant aux ossailles la batubola mumoro boye, il faut pas s'attendre que ou bien oser là na part na bango retour muro boye. Donc j'espère que musala o ngala salaka ezalaka juste pour aider ba Congolais ba kota na kati États-Unis awa ngala sala musala ngana kin. Donc moi c'est juste le plaisir on a zanango. Maman Tolo wana ça c'est pas moi. J'espère que mutu morote a oleka oye bisaondi ngwana. Na comprendre que non les boss Jafar donc na comprendre que non boss a boxi na yemba mango abika que non bon ye nzambe kana ko zongisela ye azo contente que non soki ndenge nini. Mais là tuna est-ce que na 2014 oyo tu comme en 2015 oyo ozana moi statistique mo bo que non combien de personnes combien de Congolais oyo côté si na poto na États-Unis? Bon, en tout cas, ce qui n'a pas calculé, c'est côté belé. Ce qui n'a pas calculé, c'est juste quand on a cyber, on a côté ici plus de 15 000 personnes. Depuis la Bani Moussalo, plus de 15 000 personnes. On a côté ici, on a Yebi, donc plus de 15 000 personnes. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir parce que les losos au Tambour aux États-Unis, tous dans 54 États. Chaque État est dans ville et belé. Dans chaque 54 États, au Kouta Batu Oyo, côté des États-Unis à partir à Cyber Café Jafar. Et dans chaque État, dans chaque ville, au Kouta Batu Oyo, gagner des veillées à partir à Cyber Café Jafar. Donc pour moi, ils ont un plaisir. Ils ont un plaisir. Comme on a vu, comme on a gagné, na Moussa na Salara et que na ndenga bien. Donc ils ont plaisir à Okuta na Binonio surtout. Na bi que na Yope, oyela pega na DV. Pour moi c'est un plaisir. Donc comme on a des Congolais, donc c'est vraiment plaisir
nasenga mingi na ba Congolais place bozali na mboka ba paya pour bozalaka uni. Pourquoi? L'union wana ndeko permettre que to sunganaka pour la ba difficulté aux na mboka na biso to ebaka ko aider pe batu mususu parce que ceux qui tozala ko ina na mboka libanda et bongo siko na mboka ozala ndenge nini. Donc c'est un plaisir. Le seul message pour les Congolais, aux États-Unis, aux apprendre, aux luka, lobby, aux na Congo pour que aux contribuer parce que Congo est un beau canabiso. Bapane ba otonga ngote biso mo ba Congolais na apport otoza ko apporter la mboka na biso yango nde e botonga Congo parce que ba pa ba roya na mboka na biso ba osala misala mboka zo mbongo zo kene na mboka na bango. Mais biso ba Congolais soki to créer ba entreprise na mboka na biso mbongo wana zo tika na mboka zo tika na ba banque na biso et puis mboka zo continuer ko comme toujours fort. Donc c'est par ces moyens na mona que Cyber Café Jafar réseau contribuer pour na ko aider mboka donc na ndenge na ngai apport na ngai yango wana donc vraiment pour na mot de la fin d'abord na remercier bino na chaîne na bino avec Raf Ngindu passe à Zolanda nga ayebi que tobani makambo depuis kin depuis azaki na kin donc nazo saluer en passant mot de la fin na royeb saka ba Congolais Cyber Café Jafar ezawana boyebi place ezali bokoya toza toujours na beau marché à part beau marché to fongoli cyber mususu na rond-point Forescom après rond-point Forescom to fongoli cyber mususu na victoire wana juste na immeuble ya PDG Mayalos pona bato bazo uta na ngiringiri bato bazo uta na Kasavubu na bato ya Chango nyonso tout avec transport moko oza la facilité au commune na Cyber Café Jafar parce que na que période ya développer na zaka beaucoup plus sollicité yango na fongoli 3 cyber pona na permettre bato nyonso tout message nanga zuti ya suka na website na Congolais nyonso tout tozala unis partout tozokende surtout na mboka neti ba États-Unis oye awa zala bien na bandeko no ba Congolais oye ba kosunga ba oyo oyambi bango et puis ba oyo kuti awa oye ba kozala na bango pe malam parce que lobby toyebite donc bonne chance na ba Congolais surtout oyo ba koya ko participer na développer na Cyber Café Jafar. Ya solo vraiment kaka ndenge bolandi biso ndenge toyesa bino ke no malembe boko mesana na yango ti bozo comprendre idéologie yango vraiment ke no Congo Promo TV site ya munene site ya Gaya site Elvis Alomba mokonza Waterloo asololi na kati ya Waterloo ne masolo za ko salema malembe vraiment donc esango ya trop na ndenge bo sentir to yambi mwana mboka Jafar wayebi ko solo la bo sentir ye ndenge fungoli bino mwa ba makambo moko ba réalité ngo ndenge zalaka surtout mingi yo zalaka partir akino nga ba melaki ngambongo nga la sala ki boye nga na yaki ya moko mwa fufu soki ndenge nini batelo pe ba betelo pe machine ya calcul ya mayo zo mela na poto kozongisa mbongo fois vraiment mon comportement ba ndingolo so ba Congolais msusu pe zo kendeke na moi ba rail zo dérailler yango donc lelo bato lobela bino na vraiment na sepel la trop na bossa nte toujours na cadre toujours ya culte ya coutume to koma nango coutume congolais coutume to zala nango toujours tango zo sola ona oya yo na bandeko oki jamais ko bossa na kotanga ta moi ya ba yote wana o ba la un peu cher vraiment na musika depuis Kinshasa na yebi ke no bana mai bazemo belé fiso bongeli diamant mbilizi vraiment na bosanité yo bikaka dadi bongao master nanga zo contrôler bango kuna na Dodge na Zandu grand marché et na zongi muke famille Alomba yo bikaka merci à trop vraiment la lingi bino mingi leader ya koto yo aboza la malembe tibo ko ya bino tu koto na mikili oyo na kati ya grand monde po abi awa za paradis soko daye awa nde oke na lola ozonga susi mateme keba bino boza kote kuna ya yo yebika boluka pi boya koto na niveau ya États-Unis na bosanité bana mai bazebele ba Gaël Kambemba ba Mike Biantudi toujours Junior Makolo zo comprendre idéologie opesa yo ne nganga masolo tout na bosanité masana ngape lisusu Gelo
makolo na kombo ya Badjo mwana champagne toujours azo contrôler masolo ka ndenge za Elvis Alomba yeyo je yango ebigara na Waterloo toujours mabele mame j'habite Waterloo ici c'est Waterloo capitale à masolo tout place ba congolais bien baza ba jeune bien nazomona bana mai belé vraiment superviseur Eric Kabongo olela ki ya trop yo na solo lisi yo tonton Baba l'homme à Chevrolet, voilà, chemin de fer. 200 rangs. Bostanité Malou Kimbulu, maman Joyce. Chérie, oh, ya solo, ma solo za Vanda, oh, malembe, tia, misani na système de G. Na Leli. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Cette défaite Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Bana miki, bana partout, mingi bana États-Unis. Donc vraiment toujours dans le cadre ya masolo pour la news na bino. Désormais, na kati ya Congo Promo TV, Elvis Alomba mokonzi wa Waterloo. Bana Iowa, vraiment bana itamu ma statement ya Iowa wana zinga ba ville nyoso miki ba news nyoso ya États-Unis mobimba. Eko bana koleka na kati ya Congo Promo TV, site ya Gayar, site ya Nzalate, donc site oyo na kino Elvis Alomba sololi. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi.